mission TV, le miroir du monde. Kingakati est-ce que so mona ko vaccine ndek mobule za katamboka baso za ko ezalaka ne pepe da ngaka sakse ba changer mitema na bango mabe parce que soki ba changer te Fayulu aza député moko to senga ya soki tozo senga ya parce que président de la République attendi mena ya fongo maboko na ye pona mutu nyonso aya so Fayulu aye e ko za malamu pona intérêt ya mboka. Mais sauf Fayulu aye te a un PPD pour mes alliés. Le président de la République a mis fin à la coalition FCC Cash. Tozwa kaka nomination. Papa, tozwa kaka nomination ya ba juge awa. Tozwa nomination ya ba juge awa. T'as la réaction de l'autre côté. Juge azalaka impartial non? Juge azali pour la nation. Juge azali pour le FCC ou le Kachité. Donc balingi mboka te. Ta totanga kabila pona malamu te. Pona mabe. Asali ba kongo mabe minkoleka na ekiri na ye ya FCC. Alors ba monde bat bafana na terre te. Donc baza batu ba kufa, donc ba monstre. Donc vraiment biso tozo senga na président na consultation azo sala. Tozo senga na ba politicien bazana sens élevé pour la nation pour la population zo souffrir. Sikoyo qu'est-ce qui prouve que non ba bemba na ba Moïse o ba osala na ye a ko respecter yango. Nde motu na batu ba autre. OK. Ma mission TV, le miroir du monde. Eh bien bonjour mesdames et messieurs, Ngawabino Gloire Bosobe autrement dit Bosoba le Bobenga souverain primaire. Toye awa population, makambo place et bandit na place et soukela toye biti. Le président de la République a pris acte à bandi marambo. Population azo soutenir tes populations azana sima, toi azana simate. Qui c'est point d'interrogation. Tant on va consultation wana egoleka nani Egosuka wapi ba consultation wana est-ce que Egosuka na partage des gâteaux point d'interrogation. Population azana avis oyaye assemble avec population toujours kende koloba. Bonjour papa. Bonjour. Toza ensemble to moni bino ndenge bozo essayer un peu comme moraliser ba tout ndenge bozo solo la bozo talisa ba réalité ya makambo ndenge zalina bandeko. Makambo yo bandi au président de la République a bandisi. Est-ce que bino population bozana simana et bozo soutenir ye to bozape na côté des populations congolaises azali derrière le chef de l'État. Banda jour oyo azalaki élu et puis a prêté serment, la population congolaise azali derrière ye. Yende mutazako mema politique ya mboka. Quand il sent que quelque part ça ne va pas, il faut azonga asala biso bilan ya FCC cash coalition wana pendant des états molindenge nini. Alaksi biso clairement que Toyokana Kiboye, tina 2 ans auto kominango, ça ne marche pas. Yangwana lobby, ngai, na ba prérogative eza reconnu pour ngai na constitution. Na 2023, pour une élection, c'est le chef de l'État qui viendra faire le compte rendu à la population. Ce n'est pas le FCC, ce n'est pas le cash, c'est M. Félix Tshisekedi comme chef de l'État. Yango wana po mboka etambola malamo, amoni que oyo nzela oyo akendaki liboso na baninga na ye mususu eza kotambola malamu te peuple aza ko se retrouver te na yango ezali na blocage ye moko lobi yango eza na bato oyo bazali ba nostalgique ya facilité na ya impunité baza toujours na kolinga bango bazala wana bazala impuni bazala na ba privilège nyonso au détriment ya peuple yango na ye aboyi yango alobi tokotambola bongo te totia point to banda via sika oye alingi ko initier azali initiateur ya eloko wana ata la siko ndenge ye ya komema soki to kokende nango wapi et tozo ko souhaiter bonne chance na yango. En tout cas va ba de comme susu ba loba na tuno mutuna moko kaka. Oui. Olobi awa wa kenon président de la République a moni ba blocage. Est-ce que ko tangela ngai action moko programme moko to initiative moko ya chef de l'État ye moko o déjà a tiré en place hormis 100 jours batwani bandekwani balo bakutango na table gratuité enseignement za déjà na constitution oya président yemoko oya yaki nango et puis FCC a tiré blocage. Mais papa tout ça comme yango le chef de l'État veut nommer les ambassadeurs ti lelo ambassadeur o bazalaka wana oyo Kabila atika ti lelo to zoko tambola na bango le chef de l'État za na diplomatie na o ye fa sala botala lelo chef de l'État comment lokola un ambassadeur chef de l'État comment lokola un ministre des affaires étrangères parce que ye moko fa kende bo bato bazakuna bazana ba initiative moko te bazali toujours au service de l'autre pouvoir qui est déjà passé.
Donc ozomona nyonso ezali ba blocage. Soki tokei na intérêt population. Papa soki tokei tozwa kaka nomination. Te papa tozwa kaka nomination ya ba juge awa. Tozwa nomination ya ba juge awa. T'as la réaction de l'autre côté. Juge azalaka impartial non? Juge azali pour la nation. Juge azali pour le FCC ou le Kachité. Le président de la République dans les prérogatives qui lui sont reconnus, il nomme un juge. Bato côté kuna balobi odien pona nini na tuna bisote papa ata yo moko ezalaka wapi? Au profit de qui? Parce que kamata juge moko balingi batia oyo ya bango qui va travailler au profit de qui? Donc nyonso wana tokende te ke o tozomona eloko boye boye. Non, même le juge là dont vous parlez qui va être impartial, oyo peuple a se retrouver dans une justice distributive équitable et équilibrée. Ce qui est chef de l'État, État de droit bandakanani. Ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas le gouvernement qui élève une nation, c'est la justice qui élève une nation. Donc, pour Kende Liboso, il faut que la justice soit d'abord impartiale, indépendante. Il y a un chef de l'État, Azako Luka, et bien blocage des alliés na Kachiwana. Preuve, il y a un autre outil comme avant bande komiso subaloba motuna openda to yenango lelo bino population bo s'attendre nini na consultation ebotela bino nini elo ni bozi biso population toza ko s'attendre na eloko o ya sika ndenge yemoko peut-être que vous comprendre malamu te le président de la République a mis fin na coalition FCC Cash tozo ko kende na coalition mususu yango na toza ko zela coalition oyo le peuple a ko se retrouver nango pas cette histoire qu'on venait de nous mettre en place là oyo lelo memi biso na bakao o nyonso. Je dis, je vous remercie. En tout cas, je crois que Tozo continue na bandeko. Tozala na kuna te waza na posa koloba to l'équipe boye to l'équipe to zui parole mbala moko. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Et loro ni bino population bozo zela na simaya ba consultation ya président de la Biso tozo zela concrétisation ya programme o ya président de la République o biso population to vota qui. C'est ça. La concrétisation est là au niveau de là. Il y a plusieurs, notamment net na roloba gratuité enseignement. Sur lobi na ngai gratuité enseignement et bandaki na area ezaki déjà na mesa akuta kiango. Non, avec la constitution. Ezaki na kata constitution, mais application nango yende muta appliquer. Mais tala eloko na rebisa oneti lelo. Tala bana bazotanga te. Bana lelo bazotanga te. Bras de fer entre FCC na cash. Bana bazotanga te à cause de bras de fer wana. Alors biso tolingi yango te. Banda basala qui ba examen d'état malamu te pour FCC mutabwe ba futa bassin. Non, ce n'est pas FCC mais mal donc quoi stratégie na bango stratégie na bango na enseignement basale lo. Mais papa yo yebi makambo ya ko reconnaître ba NI ba futa bango. Le président déjà traité des matières au niveau ya conseil des ministres. Mais tu dois comprendre pourquoi eux s'est bloqué wapi. Mais le lot n'a pas si 58 000 enseignants, oh, bah récemment. Mais ce qu'on tambouna ba territoire au Cameroun. Moi je viens de Kazangoul. Ce qu'on a Kazangoul, on a na mboka lokola Kazangoul, ba mission au moins 16. Mais ce qu'on sali 58 000 wana au divisé en haut. Tu dois comprendre te ba pesi faveur na est. Ba en imingi o ba bimi ba na est na musalani. Donc vraiment biso to senga na président na consultation à Zosala. Tous les politiciens bazana sens élevé pour la nation ou la population zo souffrir baya basangana na mokonzi basala malamu pour l'intérêt population population et loko nini oyoyo bino boye bisana ba IFCC o bino bozo mona keno ba bloqué biso tokoye bisana bango ke tawana o ezalaki liboso ya bango ce n'est pas le moment o ezali tozana deux présentés toza c'est na président moko o ya bengami président Antoine Félix Chilombo. Eza ndeko Kabila te. Parce que bango ba se référer na ba discours na bango en première position, mutu na bango au lieu que la présidente de la République. Tozo senga na bango mitema na bango mabe wana ba changer. Ba changer mitema na bango mabe parce que ceux qui ba changer te ba moni déjà réaction déjà ya nomination ya ba juge na cour conscient. Ceux qui ba changer te place na bango ezali na makala et puis population a s'en charger na bango na ba élection future zoya. Papa, je crois que non avant tout que na mutuna ou tozo tuna mutunyo surtout bino bokoki koloba makambo na bino te ba population na président de la République sans combat Kabila na FCC na kati. Bon Kabila na FCC baza batoyo balingi mboka te bamilingi kaka bango moko na bandako na bango na ba famille na bango
donc balingi mboka te ta totanga kabila tanga kabila pona malamu te pona mabe asali ba kongo mabe min koleka na ekiri na ye ya FCC alors ba bat monite bat bafana na terre te donc baza batu ba kufa donc ba monstre ngala ko benga bango parce que mutu alingi mboka te za monstre président république a fait discours abi que non ba méchant ba changer pour za sauver mais ba méchant ba ngi ko changer te balinga donc baza sauver te yango biso population tozo tala ezali moment où la population a se charger na bango ndende ko lobia na élection mutu moko ya FCC a kotika ko masulte ba kosa ki biso élection ya 2018 awa ba kin ba indépendant ba tout ming ba sambouye bango ba voter bango ba BBB mais cette fois-ci population a fongol minus na ye ba su na temps ko sa population te to yi bango bien balingi mboka te. Est-ce que l'on a la na consultation est-ce qu'il y a un partage à gâteau toi l'on a la consultation non consultation on n'a pas partage à gâteau te tout le monde a katanga kabila à cette consultation pour partager ba gâteau exemple moto aza député à parti Songolo azu SNL mbonga SNL yi bandenga lingi moto occupé azalité après outi na partage o ya azu rédizo ata yi mbonga rédizo moto loba ya te pe outi na partage mais o président do tia yo za partage te pour ka ba entreprise boy ba mbonga mboka ezali partage parce que bo travailler na vision en chef de l'état ce que batio ministre na société Songolo travailler na vision en chef de l'état donc on a partage te ezali pour na bato wana basunga population basunga mboka alors ce qui est ndenge moko que osala pour na parti politique na yo parce que nous dans la prison parce que ba juge à cour ba nous bango na président république ba pour na blague te ba pour état de droit pour mboka avancer est-ce que boasi peke Fayulu aza député moko to senga ya soki tozo senga ya parce que président république atandi mena ya fongo maboko na ye pour na mutu nyonso aya so Fayulu aye e ko malamu pour na intérêt ya mboka mais so Fayulu aye te ana ne PPRD pour mes alités ezana mutu mususu o azana posa koloba pona tuna mutuna oyo na lina tuna ye mutuna na ngeza bu batu bazo akize bazo loba ke non Genève président respecté te Nairobi bazo loba ke non a respecté te pour moningo bazaki na ye akangami Kingakati bazo loba respecté te pour akaboli yango sikoyo qu'est-ce qui prouve que non ba bemba na ba Moïse o ba osala na ye ako respecter yango nde mutuna batu ba otu OK Genève ce que le président respecté ngana contre na yango parce que d'abord oui nazoloba arrêter signature par rapport à quoi parce que population d'abord hein on va bengi population ba ekotala que non na ba parti politique bato bazali parti politique a munene o eza bato belé hein parti politique eza munene eza bato belé ezali IDPS hein tozotanga Moïse Katumbe totanga Jean Pembemba lokolo ba carte Jean Pembemba na course ba carte Moïse Katumbe na course etikala ki Félix Tshisekedi azana batebele effectivement il faut azana en tête pour que mutoko Martin Fayulu azana parti politique ebanda kité Nairobi pardon Martin Fayulu parti politique ebanda kité député bazala kité bozwa ibocha ya en tête ya parti politique batebele même Jean Pemba ko ni mango te que Jean Pemba azana course balongoli Félix Tshisekedi balongoli maneno yo Moïse Katumbe Jean Pemba tika na mozito balobi que non batia Jean Pemba pene parce que Martin Fayulu ba l'excès Jean Pemba manim Nairobi papa na ngai Vital Kamerhe na prison ezali ba mabeo ya sali yemoko Kingakati est-ce que so mona ko baksiso ndenge mobulu za kata mboka baso za ko ezalaka ne pepe da ngaka sa ko papa eloko ni bino bozo senga na président par rapport à ba consultation après consultation eloko ni bozo senga na président sala voilà après consultation biso peuple to senga ke to zala bien sur le les 15 pliés, il y a président de la République. Parce que Mboka est tambolaka na ba domaine belé. Tout ça le domaine infrastructure, tout ça le domaine éducatif, tout ça le domaine paix, il y a économie, tout ça le domaine paix, il y a politique. Tout sikoyo et là on côté concrétisation sur le terrain zaté. Parce que tout ça 65 ministères, 65 ministres. Est-ce que yo ebisangai à l'époque à Mobutu ministre sur le terrain à mon anaté. Au comprend mboka zotambola bien te mboka etambola bien te toko za bote to croiser quand les bras olalo la muki non président de Razawana il est le chef de l'état il représente les serments de la nation il est le président de bon fonctionnement il devait même changer une nouvelle majorité parce que il y a un garant des institutions est-ce que ça va partage à gâteau après consultation en Anthony président lobi bien à discours na ye alobi que mambu oya salaki coalition na batuwana
mais aboutir rien eloko moko te. Maintenant que to que 2 ans asengi batu oyo baza na bolingo ya peuple on va travailler na vision na ye de façon que peuple a se retrouver parce que âge zo poussana to ko zaka boité ba querelle politique ba mes attaques o lelo sali bo boy o lelo boy yo yebisanga l'âge que j'ai lobby c'est quand comme la âge nini to no croiser quand les bras c'est pas ça parce que bolingi fayu pa ya na consultation na non fayu lo za peuple Congo aza congolais ndenga za wana président abengi tout le monde et obligation te au comprendre donc badani président bengi mutu nyonso soki fayu lo aye eza bien soki aye tapesi ba raison na ye wana eza tant pis pour ye eza obligation te so aye na idée na ye anticiper na consultation au président bengi va travailler ensemble de façon que lobby Congo pèse à la meilleure. Tous au monde un pays mususu, va payer le gola Éthiopie, tous les caras bango le Éthiopie les kibiso. Au moins que ça fait mal aussi. En tout cas, Ndeko, qu'est-ce que vous attendez dans cette consultation après consultation au niveau de la partage à gâteau Tony. Bon, juste tout saluer nos adresses à chef de l'État. Message naé à Pessi pour le peuple congolais. Nous attendons à sa réaction. Mais qu'est-ce que nous passons à cela? C'est-à-dire, le peuple congolais a souffert sur tout plan. Plan culturel, plan social, plan tout plan politique. Il n'y a pas de croissance. Et nous voulons à ce qu'il y ait une amélioration sur le plan gouvernemental, car il y a des consensus. Oh, le président à mettre les points sur les i pour l'avancement du peuple, pour l'intérêt du peuple congolais. Nous, président, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Est-ce que vous partage à gâteau ou consultation? Non, nous ne saluons pas le partage de gâteaux, nous saluons la cohésion nationale. Cohésion nationale. Donc, Tolingi, donc, Moutounyoso, donc, après sa idée pour permettre au président, après sa approbation en tant que leader pour Yende. Azoko incarné 80 millions. Il a débité, il faut la pesa qui réforme l'institution, mais tout le qui est, bateau boya qui est, boya boy. Est-ce qu'il y a pas? Fayulu aza congolais. Il est congolais, toboite, il est congolais, mais tozo boya neba makambo ki azana na makambo ya. Il a donné un plan à sortir de crise et puis à tiki sous makambo na kesu na makambo ono ake ko juger ko destituer président de la République Moutou. Donc Fayulu doit nécessairement suivre la constitution qui est notre guide. En tout cas, je crois que merci beaucoup. C'est par ici que les Anandegom sous Azalia Nani Papa Nyaloba. Oui. Papa, et là on peut s'attendre à président par rapport à la consultation. On peut la Nine Bima dans ma consultation. Bon, et là on la connaît Zaraka. Bonne marche ya mboka moi nous sommes mboka participer après ça makanisi na ye pour na mboka etambola donc c'est-à-dire tout congolais parce que eloko ça so ba congolais wande to zana ennemi congolais aza mutu ene alingi ke nga aza mabenanga ye pas na mabena ye et puis ya na tendance na ye pas na tendance na ye c'est-à-dire congolais nga kotina ko pousser ka mutu na tendance wana ala na tendance na ye ok yango te nzambe asali ye moko nzambe mais comment que nzambe azui ye moko ange na ye a bon comme ennemi na ye mais Satan ça la rapport pour nzambe na posa na ye mutu mso ko na tendance na ya FCC fa zambe FCC a libre mutu na ye azala linga pesa kabila nya kabila a linga pene ngona donc ya ko landa pour azala tendance ya yote et puis lo mo to ye baraté na mukili ezaka faut ba signe était en RDC et lo to bossa yangwana RDC comme soko suye olongoli ye na lisolo wana ce qui est tambola exemple vita imana biki pone simba te pona ça dit que ba parti pris o azakona yete alungi pa ki kangana ndengi naye mo boza couple ezati oui kaka ndengi wana alors ça dit que mais esa lokola yozo lia kuna ya yete pese motema be luka salo mabeti ça dit loko ça dit que congolais fa yeba ka mutu nyonso benga za congolais fo azala apesa makantina yi et puis eloko muso ko senga neti na mboko na msia nini bozaka na posa ya sema be bakanga ye akufa te il faut azala pour le bapesa makanisi likamuse sama na mboka soye bakate yo so mona mboka na le président kufata zakaka ki oya azali pa ki conseil muninga na ye est-ce que VKP baba lukape VK na consultation wana ba lobi so ezali ke ezali lisanga ya baniama mukonza ngo lion osani abenga banima so bayati so bengi mboloko te po mboloko za inutile et si matin
Fourmi peut se rebengiter. Il n'y a pas besoin de Yamad. Il faut ça. De celle-là, mon canet, les Congolais va s'en aller. Et l'autre, tout le monde en est béni. Ce qui peut s'en aller. Et comment? Et l'autre, mon privé, et mon politique, il n'est pas bon. Donc, ça dit, politique qui caca, moutou. Et c'est ça qui donne le ange. Non. Mais société civile, tu vas aller. Gouvernement peut causer ba tchépé pasteur mo songolo ba tchébé ngunza moko boye pe ampe balongo ba tchépé sauter officier mo pe armement mayele pasa na gouvernement ba tchépé yango wana doza batu yoza makilati wana maiti donc wana kande basana mais oui kaka non politicien yango mona ka do combien ba consommer côté na mboko kaka ba politicien ka non ça dit congolais nion sauf participer après ça ba idée na ye mboko tama puis de ça des politiciens sont bien productivité obi que ton ba politicien so ya TV aso bakana TV na batuté bato ko sango de mata élection la gati batie basoko loba poza poti ya radio na TV asana batuté mais elo ya belo monta mso bakyo yamba yo sur le journaliste yo ko benga lobi mais siko boyela sate ça dit congolais photo ça journaliste pe ba na pas responsabilité na ba ba pesa mutu malu mais yo so ba pesi mbongo mutu na baté o loba ka na batuté mais ba pesi mbongo lela yo mais ya kufinzala to na posa 61 ngo mboke kindaka te il faut mboke tambola ekindi ça dit congolais nyonso ya koloba kazala na kati po masolo ezala malamu et puis lisusu bato batuna kaka mais mboka ngo ndenge ni lelo mboka ebonga te to tourner ko comprendre te il faut là dans la spiritualité ya mboko yo na ba signe de temps oh là to ça mindele te biso mindele basana makambo na bango te biso mboko na to yana bato bakufa na mboko yo bazali bakazi le plan spirituel aussi il faut batala makambo plan spirituel ne faut tela mamboka oui si connaît biso be plan spirituel ni to ça oh ya koloba te sebele eloko liboso maloba ni fumu gimbanga ebisaki bino papa simo gimbanga lo makambo ni na mboko yo de na kena na côté spirituel parce que mo gimbanga parce que bo reconnaître ye na Congo et que bo tie mukolo moko feré pour na mboka Congo pour na ye mboka otambola bokipango bokipakate bakane malolo baleki awa bakufi pour na Congo ba sebele ba nani ba kia ba tata onda baleki awa on la tasaki wana batata onda basalaki totika no mambo ya christianisme totika no mambo ya islam totika ba mambo ya nini otozonga kaka na fumu mbangu eza religion eloko ekabuli biso ba doctrine totika religion moko te babi consultation ba kobenga pe batamizima ba koya catholique pe ba koya batu nyonso ba koya na bango mais faut ibake o ezali mabele ya bakoko na biso message na biso signe de temps ba mindele ba signe de temps mais bino batu mundu ba signe de temps te likambo ba loba yozo négliger baya ba passer misuku to benga asobenga kitire na yazo négliger yango na bonkoko na asobe yango ndoki soka loti ndoto na ko na pese mbongo lota mbongo lo asobe yango ndoki non yango mundo zo kaka sima kaka boy do foko tia ba spenio se ko kozala parce que le batu ba tiaka na mutuka ka politique est-ce que mundo faza ka politique do fo zaka muso faza ka politique mundo passer faza la coordonner faza la paix coordonner faza la mundo pendre faza la yango na ndio mona nini kini bidon ba clé yango wana pour ne sera bien. Et puis, il y a le suge non ko finga ka ba faut respect za na ba konditi mutu mutana opinion na ye na respect na ye so ngana lingi na maza libre so le ngana lingi président Joseph Kabila eza opinion na so na lingi président Félix opinion na ngai so na lingi ba tu nyonso bana mboka bazala na masolo po tango yo bengi ete asani ye peke fe na ndenge na ye bonu tourner ka rond de faut lisangeza bible zo ba esanuke boza union bon union pone za yo bengi ete ya bengi ya osani akanga peti acha point ende yango en tout cas papa le bien aspect moko très important OK non il faut qu'on lande la paix aspect spirituel mais malgré aspect spirituel il faut ozonga na bakoko na biso oyoyo selon papa Fumu Kimbangu. Et bien, mesdames et messieurs, biso to pesa la population maloba loba na sima population to bakisa ke logo te parce qu'il y a engagé la population. Ba konzibo ka bango ba posa na bango na makambo ba uti koloba. Je crois que pour aujourd'hui, on se limite la Volding Gituka numéro ya ngwana benga e kozala malamu to ko continuer to pesa makanisi na yo na ba suggestion na ko fingande batu bazoboya. Ko fingande batu bazoboya. Benga comment contribuer kozala malamu. Je pense que pour aujourd'hui to suki ya Volding Gituka c'est parti, bye, ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.